il y a pour remorquer ba fille eza mabete mais ko luka ko remorquer place bato bazali esika moko wana komi Mathieu oza pina boss ya pata punya edo wana moi na biso lekita biso maïlis oyo ba eko retrouver mort na kati ya hôtel moko na Lemba namonaki yango bana na biso ya lelo bana baoyoka te parce que makanisi esi ekomi na telefone oyo ye azomona na telefone yango wana eza komanipule ye Kabashula bana biso baoyoka te na hôtel ya se retrouver kuna ndenge nini est-ce que bana 13 à 14 ans ya lelo babeta kede nde biso tobeta babeta te bana monte babeta nzango nde biso tobeta génération ekufa baje ezalaka lisu te bana lelo bakoma na vitesse koleka même na biso na époque coloniale tozalaka totikala donc nayebi te Kapashula même biso nyonso mpe tobandi bapuberté yango mpe tozwi mpe bazemi toboti mpe na baage ya moke mais quand même tozwaki temps ya kosalela mpe age na biso wana tobeti pe kede tobeti nzango sili koti tosali mais bino na époque na bino biloko na nyonso botikali kosala yango te ata baje ya sika oyo ezo ebima ata mpo na bino même na bato bandeki kokrele biso bajango bazalaka mpe su te batika na bango mpo bayebi ke bokosala mpe bajango te koprécipite te mwana kende koluka na banzela oyo akoki koluka te ti lobi mpe operdre ye ozanga mpe moto asombelaka mpe liputa na vie Kapashula nga mama biso banda oyebisanga na otindo osalaki ndumba te mpo nga na vivre na otindo osalaki ndumba te mpo nga na vivre parce que nayebi ke mokolo na nga temps na nga ya kolata super ekozala temps na nga ya kovivre ekozala bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Ozoluka biso wapi boluka biso musika te. Ozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu oya mobondo ekeyo. Capage télévision en tout cas l'autre changer plateau bobo mesano biso po awa na bombeza na chantier to kiwi na biso makelele kuna makelele leke bele kon to bite to tourner na biso awa nzamba pa moloba o nyonso ba olanda biso en tout cas tozana mamanya to bita masolo na biso ya lelo o to bongisa ki en tout cas nzambe merci pour la paiement merci pour la partenaire merci de ba o nyonso bazana na biso longo. Merci de ba onyo so soutenir na biso de près de loin. Merci pour la reproche na bino. Merci pour la bolimo na bino en tout cas nzambe ya lola apambola bino. Nazanga ate ko esa bino ke mama Kapash ateka rapena ndeti boy ba moyi na Kinshasa ya kosakana te entre ba robe na biso ya ba moyi se kotaki bosala noki pour ba robe ya moyi se kotaki. En tout cas merci de ba opo balandara biso musika awa tozakona bino. So bomoni biso to bekisaka bakal moko libaku moko tosalaka boye toza bato toza baime toki kolekana na santé tobeta libaku mais tosalaka effort tocontrôle maloba na biso mamanya boni Kapashula olembi na bambula oyo na nde mbula penza non ça va en tout cas bonani ezocontinue bonani na bato nyonso vraiment en tout cas bato batalaka biso bato balingaka biso bocomprendre kaka etoa na plateau te toi na plateau te na courant nini na ville courant kendaki donc o penza paradis aluki
asali ba stratégie pour que tout se retrouve pour déjà si tu es musala tu as obligé osala kaka courant kende na ville likamnene somo na ville penza courant ezati oui ba place au courant comme stable ba bibwa ben oui kuna ne place ba courant siko okoki pe ko kende kovanda bongo siko na nzela nini na transport po oya musala type place oza c'est ça ozomona même ata bamoto oyo tozomata yango kaka mpona difficulté ya batransport soki nzela eza logique roulage azosenga mbongo na nzela te roulage azosala mosala na ye comme il faut oyo ke chauffeur soki ayebi ke na parke mabe roulage akokanganga na okende ofuta mande lobi moye na répété eza te banzela ezala bien bambouteillage ezocréa mais parce que nani chauffeur ayebi ke ata ye aparke na nzela azobombe bato na ye roulage so aye akangi akokende na nini asusi te akosukise ka wana apesi mwa 10 000 atiki lobi mpe aza mpe na possibilité korépété yango ozomona parce que to tokenda bamboka libanda totambola na bamoto te totambola na bataxi normal parce que toyebi ke droiture ezali ata feu rouge etelemi voilà ozomonaka pashula en tout cas bonane na bino biso bamakambo oyo tolingaka vraiment olobi merci beaucoup papa Jimo na défi ya papa Jimo cho eza te 1 + 1 = 1 donc en tout cas merci na bino nyonso makambo tolinga kokota makasi te po bakande leki tokobimisa babilo mosusu na kati na ekomi diffamation yango tobetaka mokie tobimi na biso tobeta oyo eza important mpona biso mpona bato balandaka biso bonane na bino nyonso nayebi ke boza ebele ya pamphile ya lala ya nanga ventre plat ya yo komi kokima na telefone kaka sikoyo ya pamphile kaka sikoyo ya pamphile to wana na début ya janvier ya pamphile ya lala okimina na telefone kaka sikoyo ya pamphile en tout cas nazolela makasi Maman Génie Mongaï, belle sans maquillage, les promos de maman Hélène Nitou, la femme de boss, Babo Nani Nabino Place Bozali, ya Thierry Bouda Construction 2026. Nabi Sabino Bozala ba Thierry Bouda Nabino. 2020, t'en es-tu voyais pas filo ya mbangati. Mais Boudaza. Mais ya Boudaza. C'est-à-dire problème est résolu t'es pas ya pamphile. Na kimi na zonga nanga pa ya Bouda nanga. 2026 nabi Sabino Bozala na ba Thierry Bouda Nabino. Et mate kita moye beta mbulu parce pour là tu la t-shirt au Canada ah té t-shirt moi pour ça tu la moka kuna té yaka on a plateau na bise ya buda asela biso susu et ça la bien oui en tout cas ba maman nyonso to bise bino likambo ba terrain likambo ya ba terrain oza na terrain na yo osomba esali inane 2 ans lokwa ya kapashula terrain sans clôturer sans kotiata ni fenêtre sans kotiata nini donc terrain na yo oyo yebi ke vanda lokwa ya kapashula vide eza ya bino te bozo partager on na ba fumu donc nde boza na ba risque mo ko kozongela ngo bokuta ngo katikati osomba terrain na yo tozo beta CT ya Thierry Bouda za ndeko na biso ya congolais tia longwe poto ayi kovanda Kinshasa mpona kosunga bino architecte intelligent asaka mosala ndenge yo kolingela yaya kende na bureau na biso na Bibi Play kuna na Victoire na 3e niveau kuta ba secrétaire baza toza de 8h ti 17h tokangi ba secrétaire baza kuna bosolola bokoyi bakopesa bino ba ordre neni basala poto kende ko rendre visite na ba terrain na yo mama tia clôture na terrain na yo c'est très important banga fumu soko bangi fumu te fumu pa ko banga yo te terrain ko kende ko tiola lokwa ya kapashula ah tozo bete ba muko ko yela nga o terrain ba yibinga parti na ko bete leka maboko po asali likambo na bande paradis fama takuna peza merci merci en tout cas mama nya est-ce que di solo ya pia sonam moi na biso le ki biso maïlis oyo ba eko retrouver mort na kati ya hôtel moko na Limba na mona kiango namonaki yango en tout cas kapashula omoni eloko moko na koloba topesaka bana baconseil tobenda bana matoi mais le problème eza kapashula bana na biso ya lelo bana baoyoka te parce que makanisi esi ekomi na telefone oyo ye azomona na telefone yango wana eza komanipule ye kapashula bana na biso baoyoka te na hotel ase retrouve kuna ndenge a se retrouver dans tel déni peut-être fiance baninga makasi
peut-être fiance baninga tant bokenda ko sala ba relation tant muso sali relation na camarade moko boye maman na yaza femme d'affaires tant muso akenda kana mboka libanda azo sala ke mwana vivre mon téléphone a bien moi nini a bien eloko bien yo tant muso maman bino za limité faut tika fufu po bolia faut tika makala po bolia yo zo fiance ya muninga oyo mona ka maman banga pesa ka yaza femme d'affaires yo zi po la tiango lokola maman na moya pesa izati yo moko comme obligé ya komi livrer po okoka na muninga na o ya zo livre na été même ndi bande bazo salela ende pa na bango solo liko bana bazo beba kapashula vitesse leki est-ce que bana 13 à 14 ans lelo babeta kede nde biso to beta babeta te bana monte babeta nzango nde biso to beta génération kufa ba jeza kalisu te bana lelo bakoma na vitesse koleka même na biso na époque coloniale tozalaka totikala donc na yebi te kapashula même biso ne sope to bandi ba puberté on pe tozui pe bazemi to boti pe na ba âge ya muke mais quand même tozwa ki temps ya kosalela pe âge na biso wana to beti pe kede to beti nzango sili koti to sali mais bino na époque na bino boti biloko na nyusu botikali kosala ngo te ata ba je sika o ezo ebima ta pona bino même na bato bande ko créer biso ba jango bazaka pe soute batika na bango po ba ebike boko sala pe ba jango te bastopa tala lelo ça perd ta famille ou se retrouver dans hôtel okende remorquage c'est ça bazwa ki road c'est ça babi une semaine à retrouver ma conversation pas comment c'est que une semaine et 4 jours 1000 yebisanga batongo bazwaka bino bokenda kolanda bango 2 jours 3 jours 4 jours kapashula ezate keza makambo sika oto omona bato belé to perdre bato belinga na perdre copine nga Zabibu asalaka publicité ya Vodacom ton Vodacom esika kala yé pena bakenda ye bakata ina mutu eza histoire kala wana to tanga na blé blanc camarade na biso Zabibu bakamana nga bali banda mboka botala boyebi makambo na loba ye bakata ye pe mutu ya okata erenye penza kala likambo na obeta kaka pona makambo yo ba parents mwana o sepela mwana lobi asombe bino biloko olia na ndako ozo sepela mwana lobi mama kanga motema tana oyo kolata liputa ya mwana ezali mama kanga motema tana yo ya mwana abokola yo ezali mama po précipiter te mwana kende koluka na banzela oyo akoki koluka te ti lobi pe operdre ye ozanga pe moto osombelaka pe liputa na vie kapashula nga mama biso banda oyebisanga na otindo osalaki ndumba te mpo nga na vivre na otindo osalaki ndumba te mpo nga na vivre parce que nayebi ke mokolo na nga tan na nga ya kolata super ekozala tan na nga ya kovivre ekozala malheureusement nzambe azwa molimo nde na regreta lelo nana kapashula teka barobe elobi mpe ngeza esengo mama nazwa ata mama robe na ngai mama bo protéger bana bino siko lelo bibi perdante mona kei pour mona soka yaki na $1000 lobi ongo tuneka ozwe pete mama mutaka belinga olekisi inaperçu pour nini mwana inga peso mo tcheke otina liputa mama bo protéger bana tant o esengi bana ba honorer bino ezali amen kopesaka bana baconseil malgré tobota bana tobota mitema te kopesaka bana baconseil kolenda mama alembaka te mama alobaka biso tona bana baokola biso tona bana baokola mama alembaka te mama azalaka wana mpona kolendisaka mwana kotalisa mwana place ozokende econvenir kozala boye kebe surtout na mokili ya lelo babosi bakoma kofilme bafille mitakala babosi bakoma c'est-à-dire mokili se ebebi mama ta lelo mwana bimi bembi famille papa baotelemela o ako bango nde basokola maboko ta mosusu babosa mpe ke basundolaka mwana bakobosana ke bakipaka na bango mwana te bakobosana ke mwana kutu donc ata papa ndenge aliaka lipa babosani mpe ke mwana aliaka lipa mokolo likambo bakoya obande kokipe mwana te obande kolandela mwana te mais bino mpe bozalaki sense ya kolandela mwana
tala mwana kei olobi makambo ya bamutakalisation nani amisi bafoto ya bakutu na kasi babosi kaka yebaki zengi ti eza pena video ya babosi yebaki eza video te eza foto kaka eza kaka foto video video eza te audio mpe eza te te eza kaka foto mais quand même mpaka ngo babi wana kaka mpaka bango tous les trois bon place na na confusion yango wana place nazolinga mpe na mikotisa nayeba mpenza parce que soki eza mpenza kaka mpaka wana c'est que oza mpaka moko immature ya kosakana te parce que délire ya koremorke bafille eza mabe te mais ya koluka koremorke place bato baza na esika moko wana okomi immature oza mpenza bosi ya pata punya edo wana si réellement eza mpenza edo wana edo kambale soki edo kambale wana c'est que oza immature même na mwasi oyo na ndako asufraka intérêt na yo eza nini ya kokota place moko bato baza esika ensemble toboyi te babosa baimmature baza babosa bazoba baza kapashule soki na communauté na biso babosa baimmature baza mais tant que mwasi yo oyebaka nini ya kodiscipline te moto oyo moto oyo te nayokani na ndeko na nga songolo nayokani na ndeko na nga pakala te nalinga na mikoti ya place oyo te po ntango mpo azwaka bandeko na biso yango ebimaka ndenge nini kazwaki bango kaka seka ye mpe ka moto akenda kobetake nazwaki mpe ye nazwaki mpe ye po soki oyebi ke towana parce que omoni moto atambola peme na bos azalaka bouche be soki deja moto aza peme na boss aza bouche be bongo makambo ebima ndeni c'est que boss ye moko immaturité esalaka bimisa makambo bafille tozala vraiment prudente biso nyonso ava tokota na bavie de couple toleka toriska mpe toriska mais ena makambo so tosalaka yango tozalaki nano na baimmaturité mais lelo to tokoma comprendre maturité ezokota nayebi ke eloko na osala yango te mpo retombe ezala boye il faut bozala très prudente les filles tozoloba kasi yango tozoloba mpe ntango topesa tozoloba mpe ka mpo na bango te tozoloba mpe ka mpo na nayeli ya nayeli ebimi te tozoloba na bino mpe bato mpo barodaka bato moko te barode eza ebele bacomédie ebele baza na baroda ya bango mais basala yango kaka ndenge ya hypocrisie mpo eza eloko mpe eza honneur te na miso ya bato po so oyebi oza na ndumba wana eza normal biso toyebi ke ndumba barodaka ye mais soki obimisa biso na casquette ke oza ndumba te c'est-à-dire il faut sala yango na hypocrisie yango nalobaka hypocrisie eza mabe te hypocrisie ça fait partie ya discrétion et puis so toza entre biso bafille nde tozala na kapashula biso etombeke naza marie te namoni ke peut-être bampaka baoya mpe kapashula ebi mpaka oyo il faut nalakisa kapashula mpona akoki mpe koyeba mpe nzela akoki mpe koyeba vie ya mpaka ozomona bampaka baimmature babotami ebele les filles bozala prudente mpo intérêt na yo eza nini soki osengaki motu foto apesi yo oke kopiblie yango intérêt na yo ezani mpo oza zoba ti mpo oza mobala zoba bafille mpe lokola balinga mbongo ata bamoni asali acte wana apiblie moto bakoya kaka dignité na yo eza libanda mpona 50 millions te 1 million te 100 millions te toyebi meme bayaye belele oyo bakoma ondima kindumba na bango grâce a kindumba na nga yango esalanga nasomba eloko natelemisa immeuble aondima bongo parce que epesi eloko moko oyo eza or ememi ye mosika ozomona kapashula mais oloba te ke dignité na nga ebima kaka mpona $1000 te mpona $2000 te osomona kapashula mpo 2000 na bajournée moko eza na bato bakota nango barestaurant basali mpe nini mpo esili mpe bosiko yo dignité na yo olobi makambo ya discrétion na hypocrisie tomonaki ndeko na biso Niclette oyo autaki kobala
na live moko songolo na biso yoka ki voice on na nga expliquer ndenge azaki na mpaka ndenge azwi mpaka ndenge via mpaka ezalaki na poto na mosala échafaudage bakritikaki makasi babi ayebi kobomba libala te selon yo na ndenge oza na bolingo na yo est-ce que un jour ekoki koarrive mpe na réseaux sociaux obeta ti bakati ya page mo ezalaka nango po bato mosusu balobi eza lokwa témoignage yo omona ngo na angle bon ça dépend Kapashula. Ouais. Ça dépend parce que ça n'a pas tout oui ça te siko Kapashula il y a des masolo il y a des masolo et ça témoignage na bibo et ça témoignage ne se pèse au pèse témoignage ça kolobate OK siko yo ndenge na lobanini neti ngabo ina vanda pi awati batu balukaka bayeba mobile nanga sala nini osolo liko ozo comprendre soko lobi kaka ozwaka basaka ndeni po ba vivre yango bakomaki na lesa ya mobali mpono na ya koyebisa bango loko mobali nanga sala te mpono na yebisa bango loko mobali nanga sala te o comprendre c'est-à-dire tina koyebisa bino loko mobali nanga salaka po to vivre c'est que na bangi bino siko na banga bato nga na yebi te est-ce que zandeni bato nga na yebi te na bangi bango na koyebisa bango na bandi kopesa bino po explication mobali bino bato bofinga nga mobali nanga sala te siko na ngi na yebisa bino mobali na ngai asalaki bosaki boye boko sumba na koyaka te omoni peut-être que bato belé bakoma koluka batalisa bango batalisa bato ba vie na bango po bato bamona bango danger. OK, kiti ça. Ozo comprendre Kapashula. Na lubango na kata réseaux sociaux justification ezate. Justification quand ça peut-être sur na choqué ya na bikamobwe na posa na éclaircir bato. Que bomoni loko na il est pas Kapashula ezaki bongo te en tout cas peut-être na sens wana. Mais eloko na yebike attends na pesi justification attends na pesi te il faut changer le côté OK vous comprenez toi na bateau to pesa ba justification pour à comprendre à lembisa motema zongisa na motema na ye OK mais tout ça on a battu ne sauter pe na ninga kilelo oyo comprendre que mutu mususu po yé o se justifier pe bo mais tellement zaka mutu ya motema mabe ozaka musika na ye si yango to comprendre que justification eza pona mutu nyonso te bongo pona mutu ya réseaux sociaux onga na yebi ete na yebi ye moko ndenga vivara te na musu ye moko pa boko la moba ebele bayaka pe kofinga bato bango mo bazo ba vie na bango baboko liminene baya babamba biso baboko li ba pasha baye babamba biso osomona Kapashula neti niclette bo leki na étape oyo ko sa justification bobalani ti bokomi na niveau yo justification eza ya nini on a posé expliquer batuni po bayeba nini po basala nini babenge gigolo babenge pasha babenge nini et donc ça dit yo zo construire des vies na bino po mobali pe soko boko le mobali na yo moko eza mabe ko maso boko mbaya moto mais mobali na yo moko zo boko la avantage eza biso est-ce que so ezaki ndeko na o ngo sepela te ngo sepela na pesa mutu wana na oboko esko ndeko no ngo sepela te c'est ça ozo pe ko senga ba perruque ko senga na oboko lelo na mutu wapi Kapashula makasi botika bato bazwi grâce ba mibali ba honorer bango botika bango kimia botika bango kimia bato na bino pe zali soki bino boyingaka boya kotilaka baninga ba commentaire mabe et puis soki nande ba commentaire na tamo soki ezaka pe ka ba proche aye ba proche ba proche ko yo za live non c'est le 4 fois ko na ya wana ba cousine pe ba osala mo ba mo na ba na ba ta quartier na ba voisin bambanda puberté baroya wana baroya osomona Kapashula botika baninga oyo bazwi grâce na lobango déjà ngolu calcule nzambe botika baninga oyo nzambe apesi bango grâce asali bango grâce mibali ba honorer bango botika bango no tranquille botika bango tranquille
Déjà mobali oyo asali musala asali effort ya kobimisa mbongo na ye na poche aya kopesa famille bongo so olobi mosala mbeli makoso alesa ye nini boba oyo kutu bahonore te me bazolambelaka bango makoso ntongo midi pokwa pepe supu kuna eke ezongi bon oyo kutu bahonora te bazosalelaka bango baspaghetti viande kuna donc noye te solo balela mpe solo na kati ya basupu yango bamiske eyaka makasi botika biso kimia pajako namonaki bato batiele bacommentaire mwasi oyo aloba mobali soki aza yango te seke mwasi ya remorquage so oza mwasi vraiment ozoestime na libala il faut ozelaka mpena ke effectivement ezalaka bongo effectivement so obanda ozelaka mobali azalaka mobali oyo alombaka seke oza moto ya remorquage mpo moto ya remorquage mobali atielaki mbongo na mingi kasi ke mokombongo ezala ta okende oluka motu mosusu ezala bongo donc je crois kosi te tika boye okeluka motu mosusu soki oza na espoir mpo mibali mpe batantaka oui bon malgré tolingaka susu vraiment eloko yango te parce que omoni communauté na biso eboya baboya mpo ani mpo mibali ebele basi baya na bango na soutien wana ke mobali nanga aza nango nanu te tovanda totala mpasi nzambe omema biso babeta babordi babeta bandika makasi osomona mais eza na baage eza na baage moko boye oyo so okomi yango esenga vraimen otia badiscipline okutani na motu nango moko boye aza millionnaire te aza te ata ya mokie oyo ezosalaka mwa fufu na ndako ezanga te mwa fin du mois tozala possibilité ofuta ndako na biso mwana akozwa mwa maladi toyebi ke mwa 10 000 mo tobombaki 10 000 francs mo tobombaki lobi emema biso na hôpital ezodépendre mpe na baage bato bazoboya bongo eza bato baza na bafleur d'age mabele eza nayo telema kenga na kozwa mobali te oyo elobi totala future mais eya na baage neti biso esi tokolaki boye okovanda bozotanga ndenge oke 33 ti ozomata kapashula olingi ozelaka millionnaire bamillionnaire beye tokutana bango me bazalaka tozalaka badeuxième biro na bango tozalaka badeuxième biro na bango mais nalingi ezala premier bureau ya place oyo nayebi ke naopema na kimia nakobenga na kobatama te nakobenga na ba-r te nakobenga te ke o te naocontrôle situation ata mwa salaire libongo makasi te olobi libongo makasi te nalobi neti libongo makasi topaka oyo aza nango vraiment te estce okoki kotia mosika ntango azoremplir bacritère nyonso aza nango bien apresentaka yo azalaka nango bien ya mokie mpele ya mosusu mpo ozwaka kasi yango nini auti oloba ti totala kutu no critère te totala no maturité parce que eza na mibali balataka kitoko me baimmature toti obeta lisolo ya immaturité awa totala kutu no critère te maintenant parmi critère totia maturité ya mokie ezomonana tozoremplir babesoin ke mwa maladi soki eye na minute oyo mwa 10 000 mo tobombaki tokokende hôpital mwa lipapa mo namonaki nakolongola mwa nini nasomba nayebi ke papa ta ya moke aye nango akosomba eya na basi ebele baa na babureau baa bapdg baa banani bagéraka bana mibali na bacompagnie même so otali mibali na bango baa na bagrade mpesi basalaka bagrade ya moke basi baleki na bagrade oui kapashula mais moi ça tali par rapport à grade nanga il faut dans un mobile moi ça très mature mais na ki maturité na ye tant sous salaire na zwaka et bi matam sous 300 mais tant sous na zwaka 1000 t 300 na 1000 et ça 1300 chaque fin du mois tu yebi que to futa ndako na biso 400 moi 200 to bombi moi provision moi 300 mo to kangi monoko ezali belé vie de couple belé ils ont vivre député moi si ce que le ndeli mobali na ye mingi kuna yebi baba pourquoi ce total na kati ya gouvernement ebele ba o ba obota to yebi mibali na bango te poani makasi osolola to yebi mibali na bango te parce que autata musu grade na ye aza
mobali na ye eza na moment te ya kopresente ye il faut abomba ye malgré ye azobota na ye déjà na kibokondi na ye abota na ye me mokolo oyo nzambe asalaka babalana bakobalana mokili emona ata mokili ejuge ke nani obali moto omonana aza na ye ozokomprendre mais ana posa pema aza na mobali oyo aza mature oyo akooriente mpe na bamina po eloko ezaka mpe important oyo na mbongo oyo na moto akooriente yo te wana mobali oyo te akokoche yo kapashe mondo oyo teka bamaputa boye te fo osala boye po ozwa bénéfice fo kenda nango boye salaka boye mwasi nyonso aza na posa te azwa mobali oyo a millionnaire mwasi aza na posa tina koma millionnaire fo nazala ya mobali moko oyo opesanga mayele mpo na biloko nga na osala ekomisanga millionnaire biso mibale tozala bien ozomona kapashula donc ezaka nde tooloba baréalité eza ebele tovanda na biso boye natali na mobali na ngamo ya maturité ata aza fonctionnaire ata aza nani aza fonctionnaire ena problème te mbongo ki fonctionnaire mpe esalaka mosala efuta mpe ka ndako so tomona kutu moto ka mama amide ya chature aza mobali millionnaire mais asalaka bilanga abimisaka bamasango abimisaka babiloko mpo ekende teka osomona kapashula eza mpenza normal kapashula kovanda te nga na kapashe fo pdg mo abima osumba ye yaya ovanda mpenza boye poso ekoma obendana makasi ebendana ko ako biso ebandaka na kingo yango eza nano te eza na makasi ekoma kolembaka boye oza mpenza me nzambe asala ngolu ekoya te afe koya mpaka ya kapasula bato be babi na ngai malika ogangelaka nini kapasi azaka pembei na oboye ogangelaka nini lelo na bino oganga te kapashula sala ava poso kita oamena masanga po aloba omoni te bientôt la fête commence avant poso akingo elemba yo senga nzambe paka ya yebisa nzambe nga na senga nzambe nzambe na nini na mobali millionnaire te nalembi via mibala bato nakotisaka trouble ya mibala bato eya nyonso naliaka bampaka bato bambongo nalembi na nga koliaka mpaka bato bambongo na baere oyo kokalikilaka moto ese pete nakalikile ere nakobenga ere otenge nini nalembi vi o papa yanga moko ebonga na yo ofanda kapashula ava poswa kingo ekoya senga nzambe sola na nzambe mais je sais que 2026 bandoto nga namonaki ekokisama toyambi yango ntango olobi lisolo oyo oyokaki témoignage mo mama mo asala alati masque boye na ye sur natindelaki yango oyo alobi azalaki na mobali ya bato andamana na mobali ya bato me mbongo andaki kozwa ezalaki insuffisant asengaki akoma ye moko madame na kosenga ye moko akoma madame wana nganga ayebisaki ye kena bilamba opesaka ebananga ndenge ni bapaka bandosula mpe mwasi ya libanda asombeli mwasi na ndako elamba ozwi yango mpe oke mpe offrir mwasi na ndako yo moko na omanya en tant que femme au foyer eloo ni histoire wana eteyeki te yo continue mpona bato mwasi wana oyo apesaki mpaka nde ezalaka kaka amili elamba libanda apesi mobali na ye mobali naye akepesa mwasi na ye ya ndako ekomaki ke akomi sikoyo na vie ye nde aremplace ata koremplace na ye te mais azwaka mpe emprise sur mbongo ya mobali donc azwa autorité voilà azwa contrôle ya nyonso nde bayebisaki yaka kaka elamba moye mpe azwa elamba ezalaki te yango azwaki sikoyo elamba asomi apesi mobali akememela mwasi wana akufa depuis mwasi wana akufa mobali sikoyo mpe abala ti abala nani abala kaka makangu na ye libanda nde ayaki kobala makangu wana akotisa ye na ndako akoma komona mwasi wana aboma ti lelo yango asengi pardon boti lelo akufi te mwasi wana abomi ye te azosamba mais alati ye masque ali asala nini asala nini mwasi wana ebimela bomi ti asala nini azia liwa na ye ekoka tala kapashula
tokosenga nzambe pardon mais nzambe atika conséquence. Oui. Est-ce qu'il y a non na suka? Nzambe asala nalobaka nzambe asalaka grâce na bato nyonso te. Toyoka lisolo ya frère Carlito. Nzambe abimisa ye na malade ya sida. Nazalaki na ngai ebembe la vie masi azongiselinga sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki okomboka pashula. Nzambe asala ngolu na moto nyonso te. Nzambe atikaka conséquence okoki osenga nzambe elimbisanga natambolaki mabe bref ane bato ebele bakufa mais na suka toyoki ke apesaki témoignage ayambaki Yesu mais nzambe atiki ya kufa nzambe atikaka conséquence akufa nde aboma mwana bato mibale bajara mibale otobete basentiment ya swa masuba eka pashula est-ce que bango mibalo na kasi nde mibalo bazwa kodasite eti bazwa kodasite ya kozwa masolo ya ndako na ye po ti ye luka s'imposer tia luka s'imposer az autorité ya nyonso c'est parce que paka ya kobetele masolo ya bafaiblesité ya mwasi na ye ya ndako quel courage ozosomba eloko opesanga na meme na mwasi na nga courage yango ozwa yango wapi c'est que natali c'est que peut-être mwasi na nga lata lokwa yo te mwasi na nga lata lokwa yo te yo mpe ndolata kitoko ça va lokwa bible na profiter na sombela mwasi na ye bagu oyo yalinga pa na nga po ezala facilité amemela ye mpona kota kapashula tosambelaka biso bato toza na kati ya bavie de couple basi ya mabala nalobaka mpenza eloko esimbi libala ezaka nzambe naoloba esimba mobali te mpo eza na bakupe ebele basi basambela makasi me mibali mitu makasi mitu mabangaki ndumba azotika te me mwasi kuna ntongo amedi pokwa mabolongo na se yango omoni suka yango ezalaka mibali baperda bavi basi batikalaka wana nzambe alongoli yo akufa ye moko kapashula ifaka tanga nakoma mpaka yango ti ifaka tanga nakoma mpaka yango mibali ebele baosouffri basi na bango bazobundisa basi na bango spirituellement sans ke bacomprendre ke bazobundisa basi na bango ya ndako moralement physiquement spirituellement mobali ezala na wata mobulu zala na wata na kindumba mais zala ferme na makambo oyo etali vie de couple na mwasi na oyo ya ndako makasi balongola ozomona obomisa mosa bato nayebi na nga ta komba fi yanga kufa te mais nabeleli yo na moya lelo bimela fi wana boma ye aboma ye kokapashe oyo otuna biso tosani ebani ndeni oyo otuna biso tokokende mpa ngango oyo kotuna biso bino bakomi kozwa biso banani réseaux sociaux kapashula réseaux sociaux mibali ebele babomisi basi na bango mibali ebele babomisi basi na bango likolo ya sentiment ebele mibali ebele makasi tala mwana bato akenda yo kolata ya biso masque fo olongola masque tomona elongi noti briseuse de foyer alongola te aolatango kitoko briseuse de foyer basi ebele baso ekauki bango likola kosambelaka mpona mibali misuku bakomi obaka mibali bazwa bazalaka batapiaka voilà les retombées bakomi bongo ni cela de mettre gibbs na ton fali te fodi tobeta bo biso tondo kotieka kofanda lisolo gims biso tona badate ba stade de France mibale ye gims ya kotia pe deux fois ya kotia pe date awa na stade de martyr totala ya sa plein deux fois stade de martyr deux fois la deux fois stade de France ye pa ya kotia te pa mezata ya stade de martyr ezali tozela ya babi 11 fois aya 11 fois stade de martyr arène 24 fois tozela te me barena biso ne tofungola ti ye azalaka wapi mpo ya obeta barena ntango bakombata baotelemela miziki ebeta te na poto kasi ye ifaka azwa mpe relève tant que congolais ti ifaka azwa relève tant que congolais ifaka azwa relève tant que congolais
Pour nous l'accès biso que nazan de kona bino na tika bino te na mama bitumba. OK. Ba journaliste nyonso ba côté la raye baza batamiti mama be ou balingaka fali te na ba révolté na c'est que l'autre fois. Ce sont des révoltés. Yo mona batu bana musicien na bango place ba lobe musicien na bango ba changer na bango ba komi na bango nyonso ba komi na bango bande kwa junana. Chaka papa Bande kwa pa junana bande kwa ya maître Gims ya Gandhi. Est-ce que c'est normal? La méchanceté dans les sons. Gratuit. Gratuitement ainsi qu'à chasser. Eh, Kapachula. Biso, tous a 2 fois, stade de France, na biso, ou tous a concentré na ngodo. On a pour ça, on est on a pour ça bête pour ma bakote. 2026, maintenant, on a détermination na yi. Bah toi YouTube bah bien. Exactement bah classe P est belé. Mais on dirait YouTube vous contaminer sous ma petite à TikTok en bris. Donc contaminer ma petite à TikTok, ma petite à TikTok, on a belé pour ça ba shake, ba outé on a bala. Ba couté kana opportunité réseau mo boyé bo se plonger ka te balandi bisoté. YouTube balandi bango ba comment sango ko le kana biso. Eh Kapachula, e belé zakaka ba outé na bango pe di bande d'éducation ezate. OK. A côté une opportunité réseau et fou la bateau. A tient mutu et fou lié. Ce qu'on a aux impolités, c'est n'a-t-il qu'on a balabala toi on met même sur un réseau. Et c'est exemple exemple ni biso to la est-ce que YouTube il y a plus exemple. Exemple ni on a yo la kisa. Na YouTube na za des exemplaires. Ah mais un exemplaire. Aux exemplaires oui. Après peut-être les bateau o bangeta msuba ngaba diminuer personnalité na yo. Ouais. Vous comprenez Kapachula? Si, au solo là. Ngapi na des exemplaires mais likomo na kati likomo libanda. Ceux qui n'habitent que non mabe non que non mabe. Ceux qui n'habitent zonga nga na zonginga. Je suis comme ça. Nga na za yote yo za nga na koma yote yo po tiko koma ngate ti mukile kufa. De to ko za ndemo to yo exemplaire. Ba lo pe kuna yo ko défendre kuna ba bini si la même bato ame mangate. Ape paradia check. Yo paradio ke chasi ba seki. Te eza qui erreur paradis même eza erreur en fait eza agence eza ka erreur yo bika mwana défendre ezali kamu kali kamuka ba bombo te tout défendre ka ba lekiti ba tmiso ba ninga yo pesa ba mbongo ba lekana ndenge ba comme ba artiste tout ndenge on ne sait pas to yeba te place ni mabezo uta c'est ça osomona biso to défendre parce que baza bana mère na biso tu peux faire conseil à blanc aussi. Okay. Et c'est normal. Okay. Tu peux faire conseil à taquinant aussi. Okay. Et c'est normal. Mais tu peux faire conseil pour te livrer. Ok. Parce que batomité mama bika pachula. Non zabui. Et na mutu mso akoyi kwa misele yo a tu le pena paquet kapa mutu mo bana de pendant une année. Pas déstabiliser kaka. John a ebisi ngangwa. Oui, bité. Pasteur John a le bien. Oui. Bon, est-ce que vous avez bino? Muntu muso ko le conseil. Une année des anti à cause au capable déstabiliser yo. Yango mona ba fille bili, mutu pinde azota mulai, alinganga me na banda ko boye me ko linga ako musanga ba bêtise. Kiba na ba envoyer. Ba envoyer ba na persévérance ko le quand même na bato ba yaka bien. Bah envoyer bah l'équipe na persévérance. Pour bit il faut kokisama. Ce qui peut ça qui devoir bah peut qui il faut ça la devoir wana. Na pesa nzambe lo na vanda na 4 ans depuis 4 à 5 ans na lia ka bilo moko. Moyen wapi. Félicitations maman. Merci. Pour parrainer déjà. Non, t'es tout passé. C'est comme une chose à Soukamania. La salutation est bonne. Thierry Bouda la Bisoka. Thierry Bouda pe na kanda ni makasi.
Et Thierry Bouda quand des amis cassé à Thierry sur na sisi aka na obenge tout à l'heure na zumbonga soso te na bonne année C'est ta boy. na zuite des fois pesa penza so rappel cité en tout cas taka yo déjà so tester na o déjà so yo tester moto so pe o lobi solo kitoko c'est que faut banderole banderole ako yo na banderole et bon yo ka pe force par mumba te kuna ba supporters musuba biye fara kendete binemia a on esa dike ya bima par mumba bisali boko donc ka force botika kaka botika mutu na tanda ya zuelaka que soit eza que soit temps babi vodo eza kuna makasi yango eza ngate quand te tema bongo moyoki mukusa ukwanza te okwanza wapi quand des paradis d'avant ya kwanti combien de fois quand a tembo ya sima caméra bosiko ya bongo na miso ya bato boya okwanza te miso ebeta te loko te il y a quelque chose dedans mais ils va faire naïe nous mutu ateli marisika na epo aza bénéficier na likambo na so yo po moni ko ke kusimbela ngo po tele makabongo kota nganga simba ba okokana nde siko kati ba okokana kati esepeleki ba tika ndeka okokana te donc ils a chance naïe. C'est ça aussi. Qui c'est qui n'a pas de chance? Quoi va ne te ba simba qui se simba la bangote. Pour chance na ezo permettre te ne ba na wana ya na ba chance muso senga eza koleka na bonzambe. C'est ça. Pour se manifester. OK. Kapashula ya na mutu muso ko samba na te menza ba seleka bangolo. Amen. Mais na mutu muso pas joie, il faut sambe la makasi, il faut ka obelela ye pa salelo. Pakadela a bien ils ont contacté qui pour na pakana monsieur Jérémie a ça l'attention le entourage et être entreprise ya mabeza na bato pena va contacter qui pour quoi ça Jérémie ouais wana pakana biso déjà mutapesi message ouais je crois message comme la Jérémie et je crois ça la pas attention parce que yemo comme mon niveau bitumbo azwaka pour là la cola mutu mutu mo baye déstabiliser yo ke uza pede uza usala bodo eza déjà ba bitumba oyo e utara dena bitumbo e bimina na moyi boye eza bitumbo e muti na molili nde siko baye na ngona likolo peut-être na butu bazuyo te balingi siko bayi million na miso ya bato eza bongo ti OK humiliation butu bakoki te baye na ngona siko na moyi yango mona se déchinaka yango mona se déchinaka na otika tante oyo lukanga na moi parce que na buto luka yango ozwenga te donc c'est Zamba bomba biso en tout cas merci Zamba bomba biso merci beaucoup Kapashula lelo na bonanga kuganga Emerald Pedro na pesi yo bambote meilleur vie na yo bonne année na bo penda kuganga obite meilleur kuganga mingi te olobaka likolo makasi en fait eza ndenge nanga na message koloba pe likolo donc so na oloba na se bona mo de message ekoma te mais to mekano ya lelo totala no polo na mondi na gangi na ngati lelo na gangi na mekano efeni ne pesa so na moni pesa e femme longa te na zogeli ka koganga merci en tout cas bye Capage TV. Capage TV. Capage TV.